vrai. Ce que je vous dis, c'est vrai. Bato babengi Kabila baishe non. Boyokanaki na ye pendant 5 ans au PCA pouvoir, beaucoup diriger ensemble. Mais moi parti ya ye oya ko diriger et l'okazo diriger kaka mbongo, kozwa mbongo, c'est tout. Mais nyonso etikali ezala un cantonnier oya kombola ka balabala. So cantonnier wana zali mutu ya FCC azo respecter Félix Tshisekedi. Quand même esika wana meka kotala ba proposer Kabila. On te demande de s'éclipser pour un moment. C'est-à-dire quoi? Laisse Félix, na 3 ans au etikali, na deal na bango na mandat 5 ans, laisse Félix travailler seul. Et ce qui a conquis ici 2 ans, parce qu'Alexis il y a 2 ans, après 2 ans, yo okoya kozonga pendant une année au préparer retour na yo soko lingi kozonga. C'est votre droit, wana ba Congolais ba décider. Mais pour le moment, on remarque que c'est vrai, batu na yo bazali ko respecter yete, na parlement, na sénat, partout ba ministre bazali ko respecter yete. Alors nous te demandons de t'éclipser un peu. Et on a proposé à Kabila ma solution, comment qu'on s'éclipser. Un d'abord, abandonne FCC na yo. Abandonne Bango Nyonso, que Félix crée quelque chose, bon ça la fusion, FCC, IDPS, cash, tout, naba omso bako yawana, ba bemba bakatumbi, ba yabakota. Et yo Kabila, longwa na scène politique, kende ko vanda quelque part. Kote ngere atamukete. L'île Moussou c'est Salamaki. Bozoye bake avant Félix a sala discours na ye oya souka. Félix na Kabila bakutanaki. L'ambassade nyonso na Congo, ils ont confirmé ça que Félix na Kabila bakutani na ce qui na GLM, ce qui na présidence. La présidence c'était plutôt. Bakutani quelque part en réalité na Kinshasa. Et l'on ba sola ki yo nangai. To yebite. Et le lendemain Félix a fait sa meeting il y a ba consultation. Ba milouvoir nyonso abeti maboko to kangi Kabila. Boza maladi. Vraiment bozali maladi. Kabila, Félix a bengani Kabila te, Félix a kangi Kabila te. Kabila a compris que oui, excès de zèle les alaki n'a battu à FCC. Même le conseil des ministres. Un ministre ya Kabila soki a lobby Félix Azala likambo lobate. Félix un président de la République a kimi conseil des ministres. Vous comprenez wapi? Président a kimi conseil des ministres. A boy ko convoquer conseil des ministres. Avez-vous déjà vu Mobutu? Mobutu vraiment a conflit na un ministre. Mobutu a kimi akoya conseil des ministres. Pour la ministre wana. Mobutu a yati a convoqué conseil des ministres te. Ezra Joseph Oyo. À qui m'a conseil des ministres parce qu'un ministre ne lui respecte pas. Alors, voilà pourquoi vous voyez que Mokomona na union sacrée wana Jeannette Kabila kokota na kati. Zoé Kabila kokota na kati. Bango nyonso bakokota na kati. Et vous allez remarquer que Kabila qui est bon noté date ya lelo. Ba vidéo o egoli mwate. 2 ans ou bien 1 année et demie après, vous allez voir Kabila réapparaître avec un nouveau parti politique. Bokomona Kabila kozonga na scène politique, na parti politique yasika. Bokomona. Couvre-feu oyo baye kotiela bino en réalité na lobaki yango na vidéo oyo eleki. Couvre-feu oyo ezali pour la Covid te. Couvre-feu oyo ezali kobanga Félix azo titila. Félix azo titila. Azo yebate mbuma egoyela kote nini. Egoyela na fenêtre, egoyela na porte, egoyela na restaurant kotake na kolia, ou bien na fête kotake na ba fête ya ba mariage. Azo yebate mbuma egoyela kote nini. Félix a komi kolala na bantibal.
Ce que je vous dis, c'est vrai. Félix Azo s'est séparé sous Nantibalté. Et subitement, tozomona armée rwandaise baye kotia base na bango pembeni ya Niragogo. Boyebi volcan ya Niragogo. Na est na biso na Goma. Base militaire ya Barwande. Batie kuna. Bandeko o bavandi na Kivu bazomona ba mouvement suspect entre le Rwanda et le Congo. Donc du Rwanda vers le Congo. Des hommes en uniforme. Ba cargaison ezokota. Mbala moko Munyamorenga limwe. Bozoyeba histoire ya Bizimakara.